www.potonapoto site ya solo www.potonapoto. Nzambelanga Asungabino Bokende Liboso. Merci les amis de www.potonapoto ya mon boss Lamine Dovo Mosaronankolo Yabino Adam Suluzolo Mwana Suka Nzambe par Popina Bango côté kuna donc Azalate na cadre toujours il y a quoi informer bino ya CP Sabino na 3W site oyo donc il y a pas de commentaire à faire là-dessus parce que Musala donc ndeto loba toujours na idéologie na biso kombo noza kitoko meyo mutu ozama beo wapi na cadre toujours ya CP ça public oyo ta la biso de partout donc on loba de partout na sir na public ba ta la biso partout na monde donc on loba monde no mona na awa na Afrique na kepena na kata Océanie, Amérique, États-Unis, pourquoi pas bande ko na biso pe il y a Europe au bazar toujours fidèle il y a autant les pays tout européens botal arabiso lelo plaisir na vraiment aller il y a recevoir cet artiste talentueux il a fait un bon temps na kata musique congolaise ngana benga l'homme de donner recevoir obino bo messana ko benga l'homme de Ilubu donc sans plus tarder, je suis avec l'artiste Nicodème. Yende toujours parle la lelo par rapport à l'actualité, par rapport à l'évolution à chant, par rapport au P, il y a mouvement orchestre Wenge musique à maison mais il y a Igwe le roi de la forêt que je salue en passant vraiment Igwe n'a pas sur ba mbote belé place oza mbote artiste Nicodème. Mbote ndeko Adam. Vraiment, public nous bamonio na caméra oyo pour la première fois et surtout na micro oyo et puis na site oyo poto na poto lelo mbala liboso tozi bénédiction ya royamba yo lelo te okuto vraiment et sika na yo oyambi biso calmement tozana biso to sola la biso ndenge ezalaka na kimia nyonso impression na ona na bana poto bazotala yo partout na monde et aux alanines. Bon, premièrement, on a remercié Bango, Bana Pototo, donc la diaspora Nabiso, Bande Nabiso, Congolo, dans les pays étrangers, au bazar, éparpillé partout dans le monde. Donc, on a occasion, on a pesé nos Mbote Belé, donc on a Bissika, Bozouami, Bozota Labiso, on a fauteuil Nabino, on a bureau, on a Moussala, on a salon de coiffure, on a restaurant. Na banganda donc ba ozo occasion o ya Hollanda biso na pesibino ba mbote belé ba mbote vraiment et belé quoi donc impression nga naza vraiment flatté et puis satisfait aux liboso ya caméra o ya dans le Zolo par rapport à presse en engagé donc on a tout solo là tout ba réalité ba mamone zo tambola Nengi wenge musique à maison mère ont fonctionné et puis on a profité de l'occasion pour nous appeler ça Mbote Belé dans le roi de la forêt qui est mon patron donc voilà. Merci les amis de www.potonapoto. Je vous rappelle, artiste musicien Nicodème, Aza musicien Nakati Orchestre, Wenge Musique dirigé par le roi de la forêt, Weranson, Aouta P, Bindengezala Kaka Mutabanda, carrière nae, parler après Leki, mais aujourd'hui il est dans le groupe effectif, donc il y a groupe Wenge Musique à maison, mais on peut pas télémaka, le roi de la forêt a télémi, on va télémi, donc titulaire à poste. Question dans le bosso avant de y donner recevoir parce qu'il y a une actualité n'a vraiment Nicodème à ça la entrée dans une émission par rapport il y a quelques solos vocaux ou déjà marquants vocal moko sala déjà pour et puis ça déjà lengia bato bazotala yo na mungongo na donc moi babilo moko ata ba côté kuna mais tout le monde a identité wana tant chose on peut sozi na bon wana il y a un problème tu et ça ba plan makambo yonga na moni eza cinéma te pona bisa baningano edo muzam makambo yonga na yoki eza SMS te pona tangiza baningano nilalisiki ndeko bono na ndembela bolo bakramila boto kizifo batanza komba iso wae na lova meza la kiakato lelo nazwi omare wenze bolingo na yeza nzoloko na motima cicatrice nango ekosilaka jamais bébé ferta na ngai nandimi jijira veto mosusu wana nga nazoboya
pesanga bolingo na motema jalousement nakutani na papika pai papika ba plete kabea korino. Merci les amis, donc vous sepeli et Zaki Sosité, donc j'ai réussi pour vous. Voilà. Ozo salangai oyebe nzambe ara kolimbisa yo pomoto na ngai ele kimongo na diama bolingo na yo ledisi singa lokola bebe na maboko ya mama ata bapekisi ekolela koluka siseta na monoko na ye bongonga moto nakelela pasi ya bolingo nani akosunga ngai Yannick Mbiye Alex Mbouini Galba rappelewe. On est à ces années-là. Ces années-là, kaka. Ces années-là. Ces années-là. Voilà, donc il y a un lobby, et ça lui fait plaisir, personnellement, c'est un plaisir. N'a pas de partout dans le monde, c'est un plaisir. Mais ce que moi, loco est convaincu que les rois de la forêt, par rapport il y a intégration dans la wenge musique à maison mais et loco on a la musique publique et si on va tout d'accord que non il faut travailler à et loco on est arani bapona babas na place à Jésus orsili malengai bapona babas na place à Jésus platini menga bapona babas na place à Jésus Patrick Amulisa pesa bapona babas na place à Jésus ngana lingi anjama batikanga ya Jonas Mbese na luka vinanga ye jouer à vite na Barcelone ezaba parcours jouer à Mazembe na Barça ezaba parcours moto mokote jamandi mama lere komela ye ponanga maison mère les équipes nationales de musique à Congo papa banebele yaya bale kiebele azana bakoko ebele yangiama yolela mama oh yolela mama mami choka yembe sokyo telexaucé omoni gladi omoni ya Noël ma Sylvie ma bata tala bango bien bilongi na bango ya famille tala bango bien bilongi na bango ya famille mona bango bien bilongi na bango ya famille na fana na bulake na osala test na ngana wenge musique maison mais na frappé porte ba yambinga ba pesinga ebonga. Non, il faut que le patron comprendre que nous avons considéré travail, nous avons considéré boulot, nous avons considéré que dans un esprit qu'il faut travailler, nous servir la musique à maison mère. Il y a une puissance à pagnaison. Nous avons habité la prise vocale, vocal on est ça là bien, c'est ça tout. Il y a une Gambie, c'est là, Galba Pele, tout Manangwaka, c'est là, Alex Mbouini, dans London, c'est là. Gaston Fungo va s'épée là vraiment donc Godi Mali la belle homme Fiston la bosse Ridi Botekola donc Aristote Mouto que baya va s'épée là non mon frère ça va et l'eau qu'on a quitté ça là bien on a goûté ça là qui non goûté bani ma flashing était toi na studio mais na bête l'eau qu'on a par rapport on a nenga ba live on est au bête ba concert na so ba VIP mo ba concert so ba bal populaire tala ka woni musique à maison mais des fois tena ma ba public donc on est au bête wana donc vocal na so bête on a so OK na public. Donc, nous avons un public et donc, nous avons remercié les rois de la forêt parce que ça Nico du nouveau, la carrière n'a découvert le talent qui caché. Donc, vraiment, à cause de la jamais un grand devant, il faut nous reconnaître toujours. Chance, on a une opportunité, on a Pessinga qui bat tous les lots, et Babé d'accord, Nicodème, c'est bon, il faut encore améliorer, il faut encore multiplier. Voilà. Merci Nicodème par rapport à plaisir au salut public nayo au baota layo au beti pena ces années là et puis au beti sous sondés à la gara salut plaisir vraiment là bas fanatique nayo ya partout ya monde mais question oh peut-être non le baonte na ba émission socio sala après avoir kolongano na G7 pour na maison mère et loko ce qu'on permet de faire la caméra ou la micro répondre et ça bien erreur nini
esalamaka côté kuna to mabeni ni basalaka o décidaka vraiment o lobakino na longwe na nga Joset na tiki na ngai Shetani Gola na koma na ngai na nzela o nga na kosala donc eloko ngo pele zalaka nini public na vraiment bayoka Adam eloko ezalate na loba yango ezaki loba occasion le lobe tukuta na yo na loba yango plusieurs fois pas ba téléspectateurs c'est la vie tu vois. Vous appelez bon net aux abos, tu es bani bon, tu es bani bien. La famille peut bobo tamali bon moko, papa moko, maman moko, frère non pas koufi, ou bien sœur non pas koufi. Et ça va séparation mon boy et il y en a on a vie. Et l'eau elle est en haute mais na tel qui tant que majeur, tant que grand garçon, n'enga qui na la libre, il y a travailler à l'aise. Place où bazo pesa nga chance, bazo pesa nga ba opportunité belle donc mabe ezalate. Malam soki ezalaka ebele les gens connaissent bato bayebi ke malam ezala donc inutile que to be taper ma bien à télé donc ezaka parcours ezaka mambo ya vie na préférant na ko travailler na société ya monene quoi na société vraiment ya wenge musique 3W poto na poto site ya solo tozana ba plus de 1000 orchestre na Congo mais kolonga mba moko e pa ya oazaki pe mwana na kati orchestre wana mba moko sikoyo ozaloka koko sikoyo ya weranson mba moko tiki papo ke no pa koko. Toi, on a 1000 orchestres, c'était Adam. Ah, l'orchestre, c'est compté. Na Congo, le mouvement, le mouvement, c'est d'ailleurs. Bon, on a pas de libaya, la bêta, mais d'ailleurs, c'est quoi déjà. Donc, l'orchestre, tout le temps, l'orchestre, na Congo, le cas 4 était. On prend. Moi, peut-être, le jeune, ça, la carrière, na bango solo, na banding, na bango. Mais tout le temps, il y a l'orchestre, il y a un mouvement. Donc, ils ont été l'équidiste. Donc, ils ont attendu balé aux autres reconnaître. Il y a musique à Maison Mère, il y a musique à BCBG, Bon Chic, Bon Jar. Viens biso muku nini culture pays viva la musique papa wemba bakala de Kuba Victoria Lenson tole la vena so kester talaka mouvement wana Victoria Lenson défaté Dream Team Dream Band to susu exactement ezanango ça sert à rien pena tanga nga ba kombo mais ba mouvement zali mais l'équipe disté ba nini ba bundaka ba za disté na ba samoko o monsieur tikeleza ba groupe d'accompagnement moko kana ozi lotango kese wana na so tangi ngote na ko na ole kana o tangi eza mouvement gaya ya grand mouvement ils appellent ba fanatique ba linga ngo na ko la oni bon vrai mouvement. Merci. 3W poto na poto. Ouais donc na ko senga pe po batula o yanga pe ba mona kina senga ki pe o se pe senga pe est-ce que c'est l'angelo moko ya wenge ya kala do wenge 4x4 o bazali bango tout mesko ya kala wa ah nazana paragraphe mo le big boss s'appelle na s'appelle nango nazao s'appelle nango fort dans un chambre ba mbaka bembela vina episode de poko masaya na pc bambote na Bruxelles grâce poko na bo sanité donc yemoko Paulin Catalan Sheraton na kata Bruxelles Popol Mopasula en direct yobikande zalaga pues mba vocal moko nade yokanga nanzembeli yo ngana lona kilikunzi nanda koyampa mo pepe yakaina ebukaki yango Dugas Kamba Salomu Gamba edite ngai komwana mishoni na ebi pungute dadele mesana no singa ngapena lembisa yangamo tema songa mona mboka yaya na gracien voilà. Nicodème nani alaksa koyemba donc koyemba oyo formation dans mon parce que la formation je suis formé par je suis passé par je suis le formateur que Nicodème na micro oyo dévoiler biso formateur na yo bon de 1 et là nous les anons dans Zamba pesi après sangai les adons Zamba pesi ngai donc na côté lango inate na sala monité mais toujours qui ne kuta na pemena ba grand o pour ba pesa ngai façon d'être vous la façon ya façon d'être tant qu'artiste façon na cause aller là et puis ko ajouter les ngaba maile weza peut-être na zangi parce que corde vocale na nango formation accélérée formation musique na ozona wenye musique à maison mère parce que batu bayoki nga na flashing eta na batu musu ba na doute na nga baza content donc cela veut dire que formation na accélérée on n'a pas les big boss il y a pas même 2 ans
résultat nango eza na album Flashing Geta bato bazoka album Flashing Geta bazoka ba vocal bazoka nzembo eza na message eza na parole façon ni na naviguer façon ni utiliser corde vocale nanga mayele ni intelligence nini o nazaka ozanga kala ya ko utiliser corde vocale nanga pour bato ba sepela na musala na osela bango na banzela on a tracé les bango na album Flashing Geta quoi donc on a vraiment une formation par les rois de la forêt. Kalawana ozaki na formation te non nazora formation te na au moins te que Kalawana tozawo yemba so kaka batu bazo yoka bazo comprendre qu'il y a Nicodème mais lelo sous sentiment na expertise est différent donc Nicodème il y a lelo aza du nouveau aza sika na mato ya ba téléspectateur na mato ya ba fanatiko balinga kanga Nico non balinga wenye musique maison mère donc naza muta sika na mato ina bango koyoka net nzembo donner recevoir koyoka neti ba opportunité le roi de la forêt pesinga na banzemo musuna sali ba vocal donc koyoka yango ezamana coaching le roi de la forêt quoi. Merci encore nae merci vraiment na bandara toujours na ko remercier raeka quoi voilà. OK tokozala pena wana te poto évoluer na olingaka to betamo li solo mukie ya parce que zamba liboso na caméra oyo fanatique na pe ya awa bayoko kaka na micro oyo obetela biso kaka kolongwa kuna pe kokota ezalaki ndenge nini nana yaki na yo na kati orchestre maison mère ba contact nini ozwaki et puis lelo pe évolution wana oyo yaki nango mbala moko ba champ payé ba voyage payé na kati orchestre tiope mba moko titulaire à poste pemé na le roi de la forêt il y a tant de choses autres développer yango vraiment na kati ya élément o même yebisa biso nana yaki na orchestre puis contacter nani naki ko contacter car bureau est en place, est chapeauté par CG Moni Production, Dr Pichu Mozungu, ADT Yakimpoui, bienvenue Teta, naïvement vers Bango, et puis orienté un an, orienté Mututu, au Rouga Moussala, na musique à maison mère, et puis naki na sala test nangai, ndenge sengaka, nanenge ba norme, ya winge musique à maison mère sengaka, so mutala Rouga Moussala, na passé par test nangai, ils jugé par public, par le roi de la forêt. Et les cas normal, c'était bien. Et puis Kokota Nangaï, au moni, au roya, au nos chanteurs, au sein de nos tests, nayo, bazuna bon peyo. Un super bilan, nous autres nao, et ça l'a répété, au vin non pécana baba. Mais le quoi qui est surtout à Bananzambe, Nazamo Nzambe, on a qui n'a salaire boulot nanga, n'a salaire test nanga. Ça l'a plaisir que patron nangaï, adoptant un malamoko, zwinga malamoko. Pesinga chance wana ya ke na chanzema mobimba batu bayo kanga ke Nicodème azwe nzema mobimba na travailler na album Flashing Geta et puis chef na biso papi ka kolse bondo ya machine c'est ça ngata za otika ngate ke nazala distrait nazala distraction alinga ke nazala présent donc présent c'est là veut dire fona kanga répertoire wingé na banze musu nazala yoka na kanga répertoire ceux qui chorégraphent sur ça la nazala présent pour na bina yemba na binaka nazala wana pour na bina donc exactement ezaka ke nzambe et puis chance na ngesalaki parce que il faut ba chance à batu pe salara quoi et toi la mut fait salara pour ceux étoile salalité peut-être le lopé ba musupe ngeza lati le quoi que étoile na ngesalaki sali que patron na ngazala na amour wana ya ko pesa nga chance que nazala la bienvenue na kata wengi musique à maison mère vraiment yango ba remerciement faisons nga caché quoi donc c'est ça na pas ça na nga normal mutamemanga te na yanga mona se décider nga non wana ezaka grand libulu wengi musique à maison mère na lekaka na nga liboso la zamba wana to migana to ya pe to meka public PCP là batu pe bazala content ba fanatique wengi musique à maison mère pe ba CP là baya musuwa bisenga ya yo to saka loko bandakala baya yaka badubika wengeti mukilité mali bande belé bani ba fanatique kaka Nicodème aussi c'est quoi place no yango biso dato chaka déjà awa ozomona ba fapo wengi musique à maison mère za ba fan donc bon baso ba kisi ba changa déjà menazala raté donc cela veut dire que ça c'est pelananga ma façon d'être façon nanga na ko s'exprimer à la télé pas ko kota ba mambabuzo ba ko takine ba patron mususu non on exagère nanga te nga tambola na bosembo na nga image nanga yo bat bebelinga nango na perdre ngote ou bien amoureux bazo pesa ngai tant que travailleur na bango chanteur na bango musicien mboko na bango na perdre amour wana pa na bango te on linga ke na bakisa toujours amour wana balinga ngai po ba encourager nga na sala pe comme ça bien quoi les princes monzali
Merci Nicodème, non c'est vraiment tout tellement parce que moni bana poto fo baye bara ba marambo yo awa. Je vous rappelle, je suis chez Nicodème, votre artiste, donc tout ça c'est émission oyo ndez ala kaka libanda za victoire. Donc Kinshasa label oboyo kaka awa toza déjà na balcon do bomo na au balcon na se awa papa tia pena caméra ba mona pena libanda oyo pena na ndenge kaka ya sima nde ezalaka kaka donc bamona pena Kinshasa moni Kinshasa so balusi pena omona pena stade de Martyr pena kote kuna la zamba pla ya pesaka pembeni wana awa toza na ndako étage epai ya Nicodème donc hôtel du fleuve, cité du fleuve, immeuble Sozacom. Donc, nakin mamouté ça la bien. Tout ça n'a pas nakin. Yango tout ça là pour nous passer ça plaisir encore on a faire une option sur la diaspora ça banda sur bête moi temps belé na nord bête peu moi tour nakin. Oya tout ça na victoire ici quand na matonge juste na inza A1 place moi bien pour na logement na bino sur bon vous à loger na on peut ça numéro de téléphone. Donc pour nous place à Kitoro la principauté SB la principauté chez Tantine Sophie Binto la grande dame. Donc si quand abino yango ba diaspora tout les princes monzali place en Zoya Godi Mali la belle homme Ridi Botekol place en Zoya donc vous allez loger Kitoko Lionel Chiwala en direct de Canada Claude Ngoto Transbac Papa Confort Yobiga Ngezalaka Narobosa n'a jamais Patrick Amoli Sap Mike Shishimo un Canadien qui vit mieux. Narobo Sanabino jamais. Alex Mbouini Gal Bapele ou Tumbanangwaka. Frérot tout porte toi Mikili. Donc il y a place Navino Angoyo. Gigi électrique. Orsili Malenga. Donc Platini Menga ministre d'État. Ningezalaka quoi. Donc voilà. Nicodème, tu continues à biso par rapport à donner recevoir. Tu bétana les solo et à donner recevoir. En fait, tu peux pas l'ingaper batuna. Pourquoi donner recevoir? Qui donne et qui recevoir? Donc, qui donne et qui reçoivent plutôt par rapport à Yagé. Parce que nous avons déjà donner et recevoir. Nanya opesa et nanya ozwa. Adam, on est biso tout ça na to le na musique à Congo. Donc tout ça vraiment besoin de soutien. Il y a batutu. On est ko soit na linga qui n'a pas sa titre phare ya Nzembo donner recevoir par rapport à quoi? Par rapport à donner recevoir ça part les oloba. Donc quand tu donnes, il faut recevoir quelque chose. Et ça, na contexte tout, dans la façon tout, dans le domaine tout. Même dans la moussala il faut recevoir quelque chose. Même dans bolingo, tant que mutu on a payé, il peut faire lingayo. Donc ils ont réciproque. Rendez-vous à mon sombi na moté qui est sous gaka tant que échanger ça la maka. Donner et recevoir. Tant que tu n'as pas marché, tu peux plan, tant que là, ne pas plus au plan. Donc n'engaye que loba. Et le babongo, mais à part que le babongo, mais na kati nzembo, ils ont un message belé, un conseil belé, na conseiller batutu, na conseiller ba frère, ba sœur, batutu. Donc voilà, na ninga un message à la et le babongo quoi. Après tout décortiquer on a nous muké, toyo kana nous moi parti kaka ya donner recevoir à la place pena maman pena lubu mambesama. Rendez-vous à mon sommi na moteki. Et sous cassé, tant échanger salamaka, donner, recevoir. Un palmier ne donne pas de bois. La paix du cœur est benaka santé. Pour qu'à moi, Kouati Sébastien. Petit gamin de Sunamba, la poe kotisa, mon pépé. Nana fungo les boutons, pour aller comme mon pépé. Moté mananga si au katisuki amaka, si samso. Au séduire, na ma promesse na yo ya douceur. Nana demi défaite, mais na kokufa na yo longo. Yana welengia mana chao senafon d'écran ya motema na ngai naza susu na plaste ya kobomba bolingo mosusu Elvis Mahele manda shuva kanga na kata kontra na bilulela na koma ko rouler na bornanga elengia mutuka na yo moko na volant bude sentiment sewis e moko na festin korta Lura nenga kofina ngalelo kungwatie kwede modela ko manipule ya Lure nenga kofina nga felingoi
kwede modèle ko manipulé ayaye bolingo yo moto nyonso azosenga séparation ekomaka neti bazotinda seke botika na bino moninga alingi occasion de chita nini yango kozonga na koboya na ombalela kisike tokoyoka te lideiki yo demande za cour pania ya mabonze kipaka montagne ya mbongo te un petit bisou preseka na ina ebake olingaka verdani ngoye loure nenga kofina nga lelo une surprise agréable dans le noir promis j'irai yokobo yanga ite kungwatie sa revendication chauffé nga bantran atomique featuring ngana imbaka yo bwakakaye bonere kokioleka nga kaka boyete Eric Muya tika na sesirango na maboko manga moko www.poto-na-poto. kusali ya nzina mokuza oya kwa kara nini eleki na elengi fiko fia yo moko pona sheria metsola na mwindo ngolo nani eleki na gu fiko fia yo moko pona rigelo wa ula Franco Bechi basi balula bolingo mibali balela bolingo tokolove akungwati ayamposa tokolove germulele tokolove akungwati Sebastien tokolove Patrick Amulior Sili Malenga bensomni kungwatie na moyi makasi na pelisi mwinda na luka mwana bosana yo na monite ba souvenir a bien leki na bechere la maloba na ngane pasi ma verbe tout na tiki kaka pardonner chéri boma oboma o bomelanga moto boma e mamai bomelanga moto boma o bref. Merci donc ça c'est vraiment un plaisir pour mais siko faut si saka mo eloko wana o ya kote elubu ya kunanzo o elengi na kodiokola elubu ya Rosalina Ndala elengi ya Gaston Fongo o epepe kokiozala yakala nganiko ya dem epepe kokiozala yakala mami choka yembe igete ka yembe la grande epepe kokiozala yakala monter na nga eza ya sika pardon chéri ya kogoute na za petit santé. Merci artiste Nicodème pour la chanson, vraiment chanson pene sali plaisir et pas ya oyangai vraiment bande konanga Irene Kid Yamake c'est Rite Katondi Lubanza de depuis Paris donc bo sepeli na bike mutuna bino ye on a zuli bino lelo donc c'est un plaisir pour la mine donc mo saronankolo ya mère Flossi belle bino pena yangai Sarah Shikita don Béni de Chicago vitamine d'amour ya mobali na ye moko boye na pesi pe mbote donc Nicodème vitamine d'amour na beta vocal mo message journée za na kata vocal on comment vitamine d'amour nanga pour l'incatala yeza présence na yo habiti nanga sofi bintu naza faible devant yo le boko nanga ekonyolela lokito na yo chaque matin Kitoko trop Nicodème chanson bimi donner recevoir public pe ba sepeli tant vraiment vandi ozo kapina ke bato pe bazo benga yo bazolo ba pona chanson na yo donner recevoir on a plaisir on a ndeni et puis ti lelo tozo quand bato aussi on a ba concert tant vraiment vandi pena œuvre na yo œuvre d'esprit za la passi aux penata ya kokoma ya ko sala tourner za la ka lelo pe public ndimiango yo mo non particulièrement na public on ko lo bana bana bon na public on a webisa bango car que merci vraiment merci na ba soutien na bango ba encouragement na bango atato e bani bilongité mais na ba soutien na santara na monde na soutien na bino donc vraiment na ça vraiment flatté
et lingo lobaka ke na kozala toujours humble serviteur na bino na kosala kaka nde bino botinda ngana sala ndenge bolingela ngana sala bino boulot na kosala kaka bongo et puis na ko yokisa bino jamais soni na multiplier ka boulot na multiplier boulot après flashing eta album Mosezoya H de Noé na biki bo yoka sonde na naviguer na tracer banzela ndenge na kosala mambo quoi. Donc voilà. Bijou Yembi aux yeux bleus depuis Belgique, na Pesiombo te Talara yo aux yeux bleus Nicodème. PCB frère na Yembo te Nico Yembi, Cardozo Fashion, Massananga Edi Chaler, na Bossanité Gino Ilunga Fantasme, j'ai un garçon vrai Joe, vrai Noko Asolara bien, na Kata Bruxelles wana, na zomon encore Edi Chaler, na Bossanité Cyprien Anzolo yaba Cyprien. Na bosante Yves Junit yaba Yves et puis venangai Papi Kapai les mystérieux Guy wa mokonza Grenoble na zomona na kata Rissi ba sermo ba bimi mikolo na Rissi tala koma côté to naviguer na Rissi kuna mboka mo racisme za makasi mais to wana ba ser na biso ba congolaise bala kuna ba sola ka kitoko Sophia Ornella Tendance Beloti Bidance Clarisse Chitoke. Donc, on a besoin de soutenir. Donc, il faut soutenir par rapport au boulot. Il faut soutenir et ça va bien. Voilà, donc on a profité. Nalo Baboye, Joël Afleur, Maman Jonathan Diataba, au Tabou Fatou top modèle. Na Pesio Mbote, na aussi les Sanangai pour nous sous impression. Il y a Nicodème, Lelo, orchestre maison mère Bozalaki, T, orchestre Zalaki. Le lope boye, tout le monde nungu moi, ba départ pe salami. Tokoloba, eza arrivé à ba Nicodème, ba moto na bango, nde longo lisi ba tulokola ba héritier wata, Gogan, akei, tant pas kei contact nini boza nango est-ce que bonde ko wana esili, bokuta naka bobenga naka bosola to ekomi nango rano. Adam moni na vie eza na mama nango ngape nazaki na place mona longwaki na ko luka vie nanga na wenge musique maison mère eza nango eloko sikate eza ba mamu ezala déjà donc tant que ba biso moko mutu yo mo miebike aza capable aza responsable aza libre ça la choix na e na osala eloko alingia donc ya koloba vraiment mingi ezate biso totikali wenge musique maison mère c'est le roi de la forêt ngape Nicolo bina kozala te po ba tupe bazala raté 20 ans nazala na ega ye et puis wenge zala maison mère donc après Nico na rosa na pe na wenge un jour et changer na côté wenge musique et tika wenge musique maison mère donc wenge c'est le roi de la forêt biso tout ça ba travailleur tout comme travailler pas ko longa ba se travailler mususu tout comme peut travailler mususu pas ko longa ba jour mususu donc eza na nga bongo donc pour nous la bref so ba préférer ba ça ba choix na bango ba chemin na bango ezaka ke ba bonne chance na ba chemin na bango ba flair ka quoi donc voilà. Merci pour Tokozo Nganabiso déjà na kati omoni ke bamondi ya Kishasa na bango nde balingaka mais cette fois-ci na linga pena niko to 6 loka wana permettre ngana vanda na lina yo to 6 na biso ah vraiment expliquer na ba poto oyega maki to ndeni bon toi qui na Matadi toto beta 3 jours na Matadi donc l'équipe qui toko makasi tant aux zongi nous appelle à grande sœur nangai donc mère nanga vraiment donc la grande dame Sophie Binto abisinga non Nico foya pour na moi jacuzzi mon asaliza donc pour na ubikaka fo solo na ba masa no ba na mikili ba grand frère na so ba séjour na bango ba rosa la pa na SB la principauté SB la principauté croisement Prince Kasavubu India 1 commune de Matongé commune à Matongé India numéro 1 le soyo mona ba jacuzzi boye donc papi le roi formule souka carte limitée bilanga ya héros na bige soye ozala awa et puis na yemoko Eric Mouya les barons en direct de Canada donc motema ya nana odile maman nana odile na kobosa na jamais donc Claude Ngoto Transbac ye motema bongo ya yemoko ya koloba ko trop exaté yemoko ayebi donc voilà quoi. Sandra Saina maman na Lucas motema Kofia ina na Londres na Pesio Mbote Nina Chou maman na Robin Hotel
la grande dame na pesi mbote yo yebi et puis maman bota dame sur le zolo moi na suka nzambe pa popi maman Fatou Buka Demol na Montréal mbote belé maman Toussemba la maman motema moboto wapi Nicodème na bino yeyo Nicodème na bino bosepelane na zwa qui sans polémique to souri la vision normale à lobi mambo oyo ya yebi opa yebite a yebite donc sans polémique et ça la lango et do qui savait batute batobe ba do kana ba mutute a lobi ga oyo ya yebi donc daito simpi tchapena caméra Nicodème asso la sukoyo message du cœur na ba fanatique na ye ya partout dans le monde avant de savoir ba staff des alaka bato bazo consommer donner recevoir l'homme de donner recevoir yeyo avant dia sozi na été yeyo penza o avant dia benam personnel yeyo asso la siko message du cœur message de la pena que non yo na ba fan non pena au solo là ouais Adam c'est donc na robi saka na ba fan ngai merci encore et là de merci boyaminze mon abino donner recevoir kitoko merci na ba soutien merci vraiment bo c'était bo le matin na ko encourager nga na bi ke boulot o est vraiment pas facile Sabinope GP Kozala Mbotomboto Kozala Pembe Mbea donc le roi Bino Boale Tobi que la force et Kozala toujours le roi Nzambazala zo peut-être souffle de vie n'aime que Mambo Zala bien merci na ba soutien bon continuer toujours bon kaka album Flashing Geta tout cela mnoka bandu le koto to kina matadi to matadi toye matadi zaiki toko na profiter na pesa maître Freddy et y aller na matadi bambote na bosente les barons les prêtres Julien Masoulama, hein, le boss de Night Club à Leven à Matadi. Et puis merci na batutu pour notre soutien, merci na Jolivette Nsama na Bordeaux, Nsama ya ba Jolivette na Bordeaux. Encore masananga désolé à London, bah merci na yo. Mbote na venanga ma Mosengo, vena biso Mosengo, pourquoi pas Guillaume Mosengo. Na bosanité ya Mocha Liverpool, ya Mocha na bosanioté. Et puis Mitterrand de Rampita, hein, mon ami Kili, on a donc Bana Mabele Nanga, na bosanité maître CD de Paris. Donc Yebigande Zalaga, donc Bende le Coco n'aura jamais été, parce que ça n'est pas Mabele. Et puis Mbot encore na Gervais Katende, Mbot Belé na Général Defao. Et puis Mbot na Bazamo Ibele, mais na robo sana bango souté, to continuer à soutenir, beaucoup continuer à soutenir ngai. Nazavma Yabino, Papi le roi formé la souka carte limitée bilan aéro. Yebigande Zalaga, donc Rossi Lopuki, Nakata Maroc. Donc ya yo yebi vansa base vansa mabanoko ndenge Zalaga ka merci na yo, merci na masa na sona caméra Daito Simpi, donc merci na yo Daito et puis bon continuer à consommer ka Flashing Geta album na bino nzem na bino baster na en Allemagne mami choka yembe gete kayembe Freddy K de Lampe tête de Gonol le bichokam na bosanité les fantonanga Laetitia Chibola donc la grande famille ndenge zalaka quoi Fertani Kandai Maden in London mon fils mon bébé yonde mutu ya famille quoi donc bambote pas sur aller donc mon fils beaucoup d'amour pour toi quoi donc je vous love je vous aime mbote na banangola Sébastien Kongwati Sewit antivirus mbote na Yemoko Elvis Mahele Manda Chouva les rois staff d'Ibumba les grands samaritains Bolder Koyena na bosanité na zomona Edoki ba na monisa majesté ka mokote lo masa nanga do star miso balanti tozoya wana na bosanité la reine Anta Junior Anta et Lido VIP Lido VIP, Brunel T please, hein? Brunel T please, Lido VIP, na bosanité, la reine Anta, et Kachaka, Bana Luanda, Bambote Nebino, et Bele, Franco Pecci, James Moulumba, les barons na Nakata Dar es Salaam, na bosanité Yemoko les sous. Kelvis Nkoi, venanga Kelvis Nkoi, n'a pas jamais Riben Bangila. Donc merci vraiment dans le Zolo. Nous avons ici malgré tout ça Sando, on a boire bateau, on a boire RDC mobile et puis nabike namikile obana été la serba katimo bagondo banini bazo mamo donc voilà quoi. Ser nanga zinda zindalo. Yobikande zalaga donc bambote na yo jugera veto venanga Gima Kodak Brad Pitt hein Yobikande zalaga donc et puis les Kardashians de Bruxelles, hein, les Kardashians de Bruxelles, donc
les cambi quoi, les cambi de Bruxelles. Nous avons bango tout donc Hortense, bijoux, fiston, donc bango tout bango tena bango quoi. Donc les Kardashian de Bruxelles quoi. En direct. Merci. Un mot quand on a site naviso au la 3W poto na poto. Pour la 3W poto na poto, longévité kaka. Botsika dans le zoloté, beau soutenir, beaucoup de matériel à l'élo, pour tout tourner à peine à norme à l'élo. Pour déjà normes, ils ont bien, ils ont déjà pro, international, donc mais sur le matériel, ça qui est tout qui est légal, et ça là bien. Mbotebele na patron ya sito la mine Donvo. La mine Donvo. Donvo, la mine na peso bambote na yo. Et puis venanga Gino Kabemba na robosa no jamais Serge Kabemba bambote na yo. Et puis mbote na yemoko les mignons garçons. Les mignons garçons, mignons tontons. Na lobate. Na bombe. Gauthier mascotte. Merci, merci Daito Simpi, merci Nathalie Mananga vraiment des annoncés émission na Katia ya ba chambre ba na poto ba mona ligue sur ezawa no ya penati awa donc no ya penati awa bo mona niveau mambo ezawa elo mona kata matonge elo ka ba Nicodème elo na bango donc ezana kata matonge ba na poto boyebi na aussi ça ngai ngana Daito Simpi lelo to aussi ça awa pona ko loba boye venanga jibe kumaluta le pétrolier de Dallas venanga Estache sec et les nationalistes mokonza Viviane au stud en Europe mbote na ovie na rose na loba lisusu boye Rite Katondi Lubanza dio na pesio mbote na loba lisusu Irene Kidia Makiese moi sio motema malamu na yo Nzambe ayebio na pesio mbote na moni lisusu Eve Danza na Paris mbote belé na mona lisusu Ambara Kuzia ma meilleure coiffeur de Paris venanga jibe kumaluta la mine Donvo Mosako na Colomer Flossi belle motema journaliste du Saint-Esprit na pesio mbote beauté fait la die merci image na Paris na pesi Alpha Goffin le sage mbote belé na moni susu rodinte la babi mutu moko boye na Paris rodinte la mambalo ya bien boga moko boye na moni susu Ben Rodal na Belgique mambalo bien au wapi na Lionel Le Papier premier ministre des Congolais de l'Inde Christelle Ebenewango la Cléopâtre na kati ya Londres et na kati ya Hollande Caro Tiangango mbote belé Merveille Diambu la crème au chocolat, Rachel le panda, Leke José de Londres Sida, Mike la duchesse yaba Mike Mbote Belé, Mogar, Ans Luzolo, Mbote Belé, Mamana Lucas, na bandeli lisusu, Mamana Lucas, Mbote Belé, Sandra Saina, Mamana Lucas, ya Kofi Aina, Mote Masio Kanga, Namoni lisusu. Boza telme belé batunangai mama Lioni Miala mama Dame Suluzolo na peso mbote Malele Lusevi na Dortmund mbote belé Ormeline Luzolo na Hollande mbote belé na moni susu mama Wumba Mabiala Laura Mabiala ya venanga Estache sec na sukisi wana pona koloba boye osepe na émission oyo au s'abonner car na 3W poto na poto donc continue à poto na poto na coin wana au cliquer car au s'abonner et puis message bon envoyer là au kaka soki to kotisi loka sika émission siko balozwango wana kaka Gisèle Massala au balozwango ni wana s'abonner kaka au telle émission partage car net partage kaka Nicodème Atala mamokili mobimba donner recevoir consommer toujours pour na sisi na ngai so na limo bolimi usinga sope ascenseur ezawa ekitsanga na kitika parce que loko ba Nicodème oyo niveau malilo ezo dégager wana ebite quoi donc awa ba moins kaka ezawa bala poto boza décider na loko check panzanga yi Daito Simpi la mine Donvo.